Oeza, Anita Mavita Show. Bobosana, Kosa Bonete. Oeza, Anita Mavita Show. Bobosana, Kosa Bonete. Botalaka, Anita Mavita. Bonjour. Ça dépend ya mboka ozo talangai. Ce que zambano liboso landanga kombo nanga ezali Anita Mavita. Anita Mavita double star nazali présentatrice na présentera émission oyo ya Anita Mavita show. Vision nangai ya émission nanga o bozolanda ezalaka mpona komotive bato na communauté nalobelaka makambo malamu na makambo mabe oyo elekaka na communauté na biso yango mingi nasenga please bafamille ntango nakoti boye lakisanga bolingo naza ndeko na africain naza ndeko na congolaise naza ndeko na angolais lakisa bolingo tapote tia bajeme yango ezaka na marque moko ya motivation po emotive kaka tokende na life na biso. Ok, ba famille na ngai sujet oyo na yo kolobela lelo na darling sister Clara Ituko maman Cece bonsoir. Voilà ba famille sujet na biso oyo to yo kolobela lelo ezali likamoko ezo salama na couple moko ndeko na nga moko tozaka ne bien a poser nga question po ezelo ezo leka na ndako na ye. Donc eza question wana to na bino po azape na biso alingi ayeba eloko nini oyo il faut asala. Voilà, na kati ya libala ndenge tozo vivre ata obobana ata bobana te kande bovandara ensemble bongo nani oyo aza priorité na yo nani oyo okolinga mingi mobali o priorité no eza mwasi na yo to bana na yo mobali okolinga mwasi na yo makasi ou bien bana na yo mama pe place ozali na yo moko priorité na kati ya ndako eza nani okolinga mobali no makasi to bana na yo soki oponi mobile to poni mwasi pour faire opesa biso pe raison pourquoi eza mobali pourquoi eza mwasi donc sujet na biso te kolobela na journal lelo ya ngwana mwasi na mobali mwasi na bana okolinga nani makasi mobali na bana okolinga nani makasi nani okolakise bolingo ebele nani okopesa ye attention ebele ya ngwana te kolobela lelo ke soki ezalaki yo na ka oyo osala nini nani opesa priorité na yo et pas mwasi na yo obi opesa priorité na yo pa mobile na yo obi pa bana na yo nani oyo linga makasi na kati ya bolingo na kati ba foyer nde to vivre boy azala bala za bobana te za problème te ezaka ke bozaka des gens ensemble nani oyo olinga e mingi nani oyo pesa ye priorité. Bonsoir ma darling sister Clara Ituko maman Cece. Bonsoir. Ma vie, t'as des longues dates de Kalakala. J'ai présenté ma famille. Boli misama toke na ona rapide na présenter bino na moi so. Tala. Omoni tango balobaka ba camarade ya malamu yo bazali. Est-ce que vous voyez que bazalaga? Omoni Clara Ituko mati ba famille. To yebana na to bota te. Yeah. To yebana na to bota te to zaka na bana te. Tozaka na bana te toyeba to andekende collège moko tokendanga na classe collège moko tokende na université moko totambola nzela moko kuta minene tokunda tiselo bakunda biso nango ya totambola nzela moko tosala babuzomba nzela moko do ye ayebi nga na yebi ye toswana te tobunda te tosala na zuwa te eloko na yebisa bino eloko te. Et puis, ton carbone pété, moutou ta comme habite, comme ma responsabilité, belé, tu raisonner ma future abana. Et l'autre côté, donc il est là, tu seras na bonne, tu seras toujours na love, voilà affection. Surtout au côté on dit maté qui écoute après un mois. Oh, tu camarade na bino lelo, bolingane ga un mois, bo bandi de biso to tika la kosa marambo. Bonsoir, mbote na bien surtout bande kona na bokoti, nzamba lola pambola bino. Namoni Clara Ituko akotaki namoni Amis de l'espoir namoni 927X mon capitaine communauté mbote na bino na mitu yo espoir maman espoir ani na Aris Smoky bonsoir musicien la biso Aris bonsoir maman Igo bonsoir mobali olingaka bana na yo mingi makasi bien olingaka mwasi na yo mingi mama pe olingaka mobali na yo makasi bolingaka bana nani oyo pesaka priorité topesi maloba pa ya mama espoir
Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nasepeli na sujet au makasi. Ndenge tozalaka bwena même na ba famille na ba couple, toza na niveau ya bolingo na biso. Bolingo o na lingelaka mobali na ngai yango te o na lingelaka bana na ngai. Bolingo o na lingaka bana na ngai yango te na lingelaka mobali. Bolingo o pe na lingelaka mama ou bien papa botinga na bandeko na biso mutu na mutana bolingo na ya part. Yo siko mutu fo ebisa biso sujet na yo bolingo nini oyo yo zolobela. Ya ton nazo ba bolingo ya love longwana no papa no longwana mama no to lobela mwasi na mobali na kata ndako nani oyo yo pona yo moko nani opesa ke bolingo makasi opesa papa ngai ngana okoloba mobali na ngai ngana okoloba mobali na ngai parce que bana nga ba kobala bango pe ba okelinga ba bolingo na bango bango pe bakoma na bolingo na bango na ofana mwana nga ya 30 ya 40 na ndako surtout na poto wa mwana 40 na ofana ete na ndako leno okokisa ba 70 na ozala na ete na ndako aokeluka bolingo na ye nga na kotika na papa na bango nga na okoloba bolingo na nga vraiment oyo nalingaka eza mobali na nga eza mobali na nga oui kasi yango nazoloba naza mama bana wana me bana na nga mpe baokelinga bango bakokoma mpe na barelation na bango te soki naponi bana na ngai so nalobi napona bana na ngai seke nazala mobali oyo amaltraitaka ngai seke nazala mobali oyo arespectaka ngai te seke nazala mobali oyo soki nazala mobali oyo alingaka ngai te yango nakopona bana na ngai mais soki nazala mobali oyo arespectaka ngai atiaka ngai na niveau ya kibomwasi na ngai asalelaka ngai oyo naza nango besoin arespectaka ngai nakopona mobali na ngai parce que so mobali na ngai azalaka te na ngai nazwa bana wana te lere nga nalinganaka na mobali na nga bana na bazalaka te pourkui na okopona bana oyo nayebi keso bakokisi ba 20 ans 25 ans baotika na bango bakisa ya vie na bango ngana en tout cas wana eza point de vue na ngai ya moto moto apesa point de vue na ye wana eza point de vue na nga botake nga te s'il te plaît Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En tout cas, si je n'en ai bien, les autres dépendre. I love you, Mama. Mario kana bien ma vida. Oyo kana bien ye to yoko. Ba bolingo eza différent. Bolingo na opesa bana eza différent na opesa papa na bango. D'accord. Na opesa papa na bango eza différent. Siko bana to lobela ça dépend de ba âge. Moni bana so ba mikie baza na responsabilité na ngai à 100%. So bana c'est à 18 ans, eza kitangane na jandela bana wana à 100%. So na bébé na ndako. Donc on appelle ça moi na bébé à son prioritaire. Parce que papa ko telema ko sa miliki na allié, ko cha béré lipa na allié, mais bébé wana doit dépendre na nga à 100%. Bébé wana fona lié ça, il doit attention na nga vous la plus na bébé. Donc il à papa comprendre nga que non na moi noza under age, les responsabilités na nga à 100%. Pour moi na bébé ba ko targuer ndenga. Ba ko targuer yete. Mais moi non ça collé à comme adulte, en tout cas on est désolé, je fais mon travail. C'est quoi la comme s'occuper la papa na bino. Just que ba place ba famille récomposée le ko la biso. Même si moi na zoloba, au botiam na mobali moko. Ba na so baza ya papa wana. Famille récomposée na tia biso. Il faut jouer trop sage. Parce que bana ba be ba na makambo wana. Yo zotala kaka mobali na ngai bongo bana wana ba innocent. Bana ba senga kyo ba yate. Ba kan nzamba o sepela na oto. Il faut jouer rôle wana za autre la kati ba se va se sentir que baza aimé. Donc papa faut à un moment on dit que ça selfish, il faut comprendre que bana ba mikie. Moi c'est nga awa rôle ya makasi. To ko le somela la table, tout ça table to lia. Moi na sali petit besoin wana mobali nga continuer pour lia. Nga na okata ole na kitchen na bongo si mwana wana. Donc si pour nga to bana ba mikie na ochana bana et tek na li mobali na ngati. Mobali nga faut comprendre que na mito priorité dans nos bana. Ce qui na silisi na bana, tu peux exemple. Nazo servir bango ko lia. Non laisse na bana nga, bana ba sina dégager bango et puis acheter mobile nga blo na mais ça to vendre biso mbeto o so to za l'aise. Pour ça na tape na mobile nga, bana so bana nzabando benda nga bilamba. Nga mobile nga to enjoy te. To enjoy te. Pour to que to enjoy bien ti na mbeto na lisa no bana.
bana balali et puis nga papa toke donc so bana banikie mobali nanga fa comprendre que en tout cas moi si nanga fa servir no bana so bana basilisi na ko servir papa na bango mais soki bakoli j'ai fait déjà mon devoir bakomi baadulte wana ke papa na bango mais si bana responsabilité na ya mokie eza nanu nga surtout na nga na famille récomposée donc na bana oyo fona jouer rôle ya makasi po se sentir te côté mo badélaissé po baza bango nyonso under age. Donc na kana yo Clara yo lobi opesa bolingo na bango mibale iko il faut apprendre ça bon te il faut pona na lobi bien so bana nga baza under age kilo be bolingo to lobi na ngai Clara c'est là et qui peut agiter ezaka âge nyonso tout pour mwana zaka mwana za qui peut agiter non c'est là obaki question ezaki attention na yo ezaki bolingo te question ezalaki ke attention na yo kokende plus na mwana to na papa question ezalaki bolingo to oloba mimi bolingo opesa bolingo makasi pas papa ou bien pas mwana et qui peut agiter ata otaza na 30 ans ata bolingo nde siko opesa ngo trop pa nani pas papa to pas mama bolingo wana okokija mo comprendre po papa koya pakei na kotika na bana on peut mwana mosako za pa impoli akena tika na papa tu peux jamais comparer bolingo wana. OK. Donc, comparer bolingo papa na comparer yango te parce que ça dépend papa moso akoya pe akei après 40 ans de marche papa mo pakei kotika no na bana o on peut mwana mo bokoza pe mwana mo azana etetu opoto ko kite mwana ki kotika na papa bango. OK. Donc voilà donc yo oza côté ya bana yo za mama malamu mais oza mwasi mabe to pesi mwasi mabe te naza net naza nengo kokena nga kiza ko dépend na âge te. C'est difficile à choisir. Donc, il y a un katikati to loba. Il y a un différent. OK, donc il y a maman malamu ozape mwasi malamu. OK. To pesi nani oyo, to pesi mechola. Mechola poto si sabana basi comme ça to kota na mibali. Mechola yo lo mini. Azate bon to pesi na biso ba mibali. Na ebite nani akota liboso Smoke Aris ou bien Igo nani wa akota liboso liboso ba pona ngai ezanga bon pona ngai penza atanki mobali basubi iko pona nga mobali il faut na linga bana nga na linga pe mwasi na nga pe sango love. Donc ça dit que pona ngai ezali nyoso mibale. C'est très important. Donc, en tant que mobali, nous sommes très important. Na roli nga tena linga mwasi na linga bana nga te na sens te. Parce que relationship au build na bana yo et vous avez bien ba comme net ba camarade na yo bo converser properly. Ozomona bo ozala bien bana on peut supporter bango emotionally. Ozomona. Ezaka te ke na za do bolingo ezaka net bolingo zo linga mwasi na yo. Un homme responsable, il faut les mamans sinon il m'appelle à bas now. There shouldn't be any difference in that way. Okay. Now it just makes sense. It does make sense. It does make sense. Yeah. Pour nanga is both. Pour nanga peut être linga moi nanga et puis moi son linga na linga. Il faut moi ça na un match va caractère nanga. Na ko lingo caractère wala ngulu non. Pour libale kufa lobi non. Na linga pena moi ça que non na ligne pena que non. Et l'ongineza façon na linga ka bizaleli na marame nyonso tout donc ekokani pena si match my criteria nde okobala moi selo moi bolinga ndenga boko umela bolinga ndenga na boza famille na bino heureuse ozomona mais soko ke kokota bilinga linga de on faut linga avec objectif ozomona c'est ça donc pour nanga ekena toujours beau faire na moi si na mwana na bana il faut na linga bango equally donc il shouldn't be any discrimination. Yeah. No problem. Aris Smoke wolobini. Bon, nga naoki sujet bien mais ce qu'on a na tuni loro moko moi sangwe ozoba na mobala ozoba faut basa la femme légitime obe mobala wa bala yo bien likangu o mona faut moi sina mo ata bato babala nte bavanda place mo to koma considérer bango moi sina mobali non o bavanda ka place moko ndako moko baboti pe déjà bana bango nde to lobela. Nani oyo pesa bo ok parce que faut te beloro moko so ezata msusu
mobali oyo abali yo te oyo ayeta mosuka yayaka tofanda wana bolingo ezala mwa différent te kasi zela na sisa ide na ngai nayebi eloko na oloba il faut équiper pour bolingo wana eza différent kasi yango na oloba omoni mobali oyo ayeta mosuku na système ayaka tovanda na mobali oyo aza mobali no abala yo officiellement je pense bolingo ekozala ndenge moko te parce que mobali oyo déjà oyo aye na système ayaka tofanda oza sir te akozala na yo akokende mpe n'importe quelle heure omoni nga soki ta mosusu par exemple na oloba ke nakoloba te ke o te na opesa bana bolingo mokie obe na opesa mwasi bolingo ebele non moi je pense que ikofo ezalaka égal pourquoi parce que tokozala toza nalingi mwasi mais fo toyebaka mpe koma na baage mosusu tokolaka mpe bato bando ya ta mosusu kokontrole biso kotala biso kocheke biso ezalaka bana donc oyo so ta mosusu odimine mwa bolingo pa bana opesi bolingo mingi pa mwasi komona te ke eza epe c'est epe le contraire parce que il faut lakisa bana mpe bolingo mo oyo bakoki kose souvenir nango peke ate tozala na baparent na biso balinga ye biso boye yango mpe esalaka bana bazala toujours na gratitude mo boavers baparent oni bana mingi bakoma baindifférent mpo baparent na bango eza mpe par rapport ya bolingo peut-être bando ozwa te na ndako yango bana mosusu omona soki abimi akei akobosana mpe baparent na ye parce que baparent ni balakisaka eta mosusu bolingo mobo ya hypocrisie omoni moi je pense côté wana nakokabola te ke o il faut napesa motu moko bolingo ebele motu mosusu azwa non bango nyonso tu na opesa bango bolingo mais faut toyeba bolingo mpe kozala nde moko te mwasi nanga na opesa bolingo etanke mwasi bana mpe bakozwa bolingo etanke bana donc nako kosangisa bolingo to bien nakokompare bolingo te ke bolingo ya mwasi fo eleka bolingo ya bana fo eleka non nayebi ke mwasi na opesi bolingo etanke mwasi bana mpe na opesa bango bolingo etanke bana donc tokokompare babolingo wana te selon nga bato na bato bana bolingo na bango oyo bakozwa selon ngai donc c'est ça ikotopesa na J-Mike ou bien Smog na ndenge ordre yo ouais bolingo siko nga nazali family guy donc family guy elobaki no na mobali ya famille donc libota na ngai elobaki no nakutani na mwasi na ngai tokutani bana bazalaki te tokutani na mwasi na ngai donc naolingi déjà danzi sans bana bolingo so ya sentimental bolingo sentimental après tokomi na bana siko bana baye fona pesa mpe bolingo nini parental donc veut dire que bolingo ya papa na bana mwasi na pesa bolingo sentimental siko o remarquer que maman zo bolingo sentimental bana ba bolingo parental minyo tozaka bolingo to tema na za family guy priorité na ngazali kolinga libota na ngai donc kolinga libota na ngai baki no na linga mama bana na linga pe na bana siko ndenge arisa lobaki pour ce qu'on comparer bolingo pour ce qu'on sépare pour qu'on comparer bolingo na exactement difficile parce que donc faut linga moi sinon makasi faut linga pe bana na makasi siko nga siko na linga moi sinon nga makasi na linga pe na bana na nga makasi so na ko kabola bango te ke yo na lingo na linga moi sinon nga bele kolega bana na nga na linga bana bele kolega moi si na nga ko sala ngote ndenge na pe ba mama lobaki ke non clair ba ki moi so za muke na comprendre ki pe mais kota clair ça que non tant on travaille ensemble na papa papa so na yo mona ngote papa sala ka mili ga mwana papa me mara mwana yuko me mara mwana système ba pigeon couple donc pigeon mobali ba da couple na mwasi et moi akei akena ko lia moi ça vendre limaki moi c'est tant akoya mobali akegolia donc bolingo wana surtout biko balancer ngote ki ba problème mais on faut kolinga moi sinon makasi kolinga pena ba na makasi donc on a roba ki non take family guy donc on a rosala on a yebi ko sala ga yango wana ina kolinga moi sinon makasi na kolinga bana ngabe makasi donc veut dire famille na ngande priorité na ngai
na ensemble quoi na sens wana. topesi J-Mark maloba. J-Mark, fongola micro please. Nalali na yo. Oui, allô, bonsoir. 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 Napesi bandeko nyonso to bambote ebele, Aris, Smoky, na mama Les boss. Anita, mama Clara. Ouais, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci. Soki na koti live nalandaki kaka sujet ntango okomaki na se wana sujet na yo nde yango moni ememi nga mpena nakota nanga mpena balive te. Premièrement nasepelai na maloba mama na ngai naomona ezobimela ngai awa Asbel nayebi kombo mosusu pembeni te. Mama Espoir. Alobi maloba moko ya bien et puis naye kolanda lisusu Smoke alobi su kitoko bandeko nyonso mpe balobi mpe bien mais bapoint onga na tenir eza bato mibale wana. Bon neti na ngai ndenge Smoke alobi naza père de famille na mwasi na ndako. Bon avant tobota bana toza na bango ezalaki nanu bolingo nanu oyo ngai naopesa nayaki nanu kolinga mwasi na ngai bana bazalaki te. Donc il faut nalakisa ye nanu bolingo wana de deux temps toyei kozwa bana balobaka bana baza lipamboli ya Nzambe. Donc nakokoloba te ke no nazwa affection nyonso tu oyo ya ngai na bandaki na mwasi na ngai napesa ngo epai ya bana parce que tomona ba couple ebele soki obandi kolinga bana mingi bolingo pe na mwasi ebandi kokita elukaka toujours ba problème. Donc na ngai ndenge naza boye de préférence parce que bana baza ya yo okoloba te ko pesa bango 50% ou 30% ou comment non baza ya bino yango moni sujet oyo sujet eza kitoko makasi. Donc na ngai boye même na mama yebike no bana baza ya biso nalingaka bana mais de préférence nanga il faut nanu mama azala malamu nalinga ye koleka po yene surtout que atikala pe na bana ndako po azala pe na mémoire moko boye to azala na ba pensée ebele te po abokola bana wana bien. Donc nga net nanga nalingaka mwasi nanga d'abord et puis bana nanga mais elobi te ke non bolingo ya mwasi yango wana nde nazopesa na bana parce que bana baza na bolingo moko boye oyo nakoyo nayebi te so nakoki koexplika ngo ndenge nini omoni po soko bi omemaki no bolingo ya bana. Donc c'est que okozala pe na mwana moko boye oyo ntango mosusu yo olingaka makasi olakisi yango pe na bana bato mosusu bazalaka ndenge wana nalingaka mwana oyo mingi te neti ngai nazalaka na ngai na différence wana te bana tu nalingaka bango lolenge moko nalingaka bango lolenge moko parce que soki obi olakisa yango na bana ke no nalingaka oyo nalingaka ye te non eza mabe makasi na ngai choix na ngai eza ke no mwasi na ngai liboso po tobandaki nao na ye peut-être mpe tolekaki basouffrance moko boye bana bazalaki te bana baye lelo bazo enjoy bozwi oyo peut-être ngai na mama tomekaki kobuild mpo bango baya. Donc na olinga mwasi na ngai et puis bana tokolinga bango ndenge tolingelaka bana parce que nakozala na détermination moko te to level moko boye te na bakei no bana na tiaka awa mwasi na tiaka awa non. Donc bana baza na place na bango mama za na place na bango ndenge Smoke alobaki wana mwasi pesa ye oyo esengeli opesa ye surtout ba besoin na ye na oloba kombo te po to na TikTok chambre tout ça ezala ndenge wana mais soko kobani na ba différence wana en tout cas ezalaka kitoko te ke non na linga bana koleka to mwasi koleka. Donc pour nanga mwasi nanga d'abord. Okay. Merci beaucoup. Merci ya excusez nanga na bazara ndambu na El Boss ninga lobi et kepe mama Espoir ni mama Espoir alobaki bobandaki na mobali bokosuka na mobali tobete masote ki bokabwana mama divorce ezati no bapenaki non bokoli bokutani boboti bana bokolisi bana bakebi botikali susu bino mbali. Yes. Donc El Boss na mama Espoir ni na bango ekonkoré na sens nini El Boss ki mwasi na epo babandaki déjà bana pe bakokola mère Espoir babaki bana bakokola bakokende bakotika biso lisusu. Donc ezali ba premier bien.
Bon, siko mpo na ngai Anita nde naza boye na kolinga bango mibale. Na kolinga mobali na ngai, na kolinga pe bana na ngai. Mais sikoyo bobosana te na kati ya bandako eza bamambo esalamaka ere moko boye te. Omona mama akomaka na niveau moko boye apesa bolingo ebele epa bana esalamaka. Siko soki ekomi na niveau ke mama akoma opesa bolingo ebele epa ya bana seke ntango papa abebisaka. Soki papa azobebisa aosola bien te na mwasi na kati ya ndako aza se ndenge nini bamama tolinga te tokoma kopesa bolingo ebele attention ebele epa bana donc tokoma olanda bolingo epa bana oyo naorata ngo epa mobali donc babiloko wana na ndako ezalaka nango wana tokokosana na biso te ezalaka ekoma mpe na mama moko boye okomi na okotala bana toke mobali donc ntango Anita, sorry Anita. Yango na loba ekomaka na awana siko mpona nga mpona mobali naolobaka na place ya mobali mpona nga mobali te mpona ngai naosala siko bible elobaki mobali po alinga mwasi yana bible motelisaka biso donc mobali okitomata okokabola bolingo na bolingo ozopesa mwasi na yo okopesa ngo ndenge moko te na balo mais pas bien okopesa ngo ndenge moko te po ndenge papa na biso ezane makambo oyo kosala na mwasi na yo makambo oyo mutu moko bolingo na okanga bolingo okoki oyema mi espoir po makambo oyo mwasi na mobali basalaka ne bapartageaka sololaka po soki bana ebele bazala soki osenga aza bezo eloko mingi bayaka pa mama oyo oyebisanga mama ngai nakiyebisa papa nga so naza na problème na koya pa mobali na ngai nayebiseke sheri tala boyebebele donc mobali na ngai ya okelela papa na ye eza nzambe donc yango moni mpo na ngai nalobaka mobali oza oblige opesa mwasi na yo bolingo ata opesi mpe 80% yo kaka soki opesa ngo 50 mais bolingo oyo mobali yo opesa mwasi ekozala ndenge moko te na bana ekokozala ndenge moko te kota mama olingo olinga te opesa yo papa bolingo opesa yo wana bolingo mais sikoyo bolingo moko boye moko ebetaka kota bana ezalaka na yoka différent wana tokosa te ezalaka na yoka différent olingi moto mosu alobi na ngaka alobi non ndenge eza bongo mwasi mobali bokokabwana mais mama na bana bokokabwana te papa na bana bokokabwana te maintenant mobali bokoenda mpe bokabwana na bino donc omona bolingo moko boye tozalaka nango na pa bana wana tokosana na biso te ntango tolingana mwasi na mobali toza biso mibale bana baza na bango te yo mobali ozwanga take mwana na yo ngana ozwanga take papa ntango bana bayaka papa akabolaka bolingo wana azwi bolingo apesi ndambo bana apesi mpe ndambo mama mais ya mama ifo ilekaka bana soki ekomi ntina ifo mobali akoma apesa bana bolingo akati na mama seki mabe tekisi ekoti yango esalaka mama koma apesa na attention mama koma apesa bolingo trop epa bana poko akomprendre kuna papa atebeli te mama Nita soki nakobakisa mwa eloko moko sujet na yo eza kitoko me ngai na osenga yo boye na sujet oyo longola nanu likambo ya séparation ya mwasi na mobali soit keminaki no mwasi bazovanda na mobali na ye ndako moko longola likambo nano ya divorce po tosola lisolo yango bien eza très profond sujet oyo opesi yo longola mpena keno mwasi na mobali bakokabwana chaka keno mwasi na mobali bavandaka na ndako moko bolingo kokende séparé ndenge nini longola no idée ya kokabola wana. Ok, c'est bon. So, ata tolonge bolingo ya kokabola wana mobali ozoblige ka polasaka mwasi bolingo ebele nini po eza malobo nzambe ayebisaka bino yo kokabola bolingo nanga donc nga mpona aza na bolingo ezali mwasi nde ye ndi mwasi ebepa na ye ndenge nini kokabola bolingo wana Clara malobo eza pana yaya ngai naloba omoni ka nde smoke alobi abeki bi différence ya bolingo ya bana eza parental ya mwasi eza sentimental omoni mibali na biso tolingaka différemment mibali baza trop eza sentiment mais biso tolingaka na mayele na nyonso na kati yango tomoza biso différence ke tozolinga na bana na mibali na biso ndenge moko injustice eza te mais mibali na biso bakosala yango te nga comme moi nga bana nga sayebisanga mpe yanga na ye liboso bana après mobali nga lobalanga mais nga na lebisa ebe papa nga na okoka te ozo comprendre parce que eza différent bango mibali balingaka bongo oyo bapapa balobi en tout cas papa
papa na mosu alobaki azalaki de mwana mami aza vraiment na raison parce que mibali balingaka basi bana te majorité mibali bazalaka bo mais biso basi eza pasi parce que biso tomaka bango na libumu bautaka awa pasi ya mwana mama koyoka koleka papa olinga olinga te donc c'est normal nga mobali na nga moko alobana et puis preuve ane bazalaka na bageme oso bino baye bosola tomona kana na bakitisa yango na bana mais omona ngo eza impossible mama mpo tosola te nakitisa kana na bana nga nokitisa te mibali eza bongo bango mpona ngo eza na mwasi na ye nani kokita nga nde sikoyo na jouer rôle wana bana nga bazala lese papa na bango mpe azala lese donc bango so mibali nalingaka bango mwana compare eza te mais na seplan na mibali oyo balingaka mpasi koleka bana oui donc nga mpe kota na ndimi na ngai yanga mobali mpo olakisanga bolingo ebele mais yangai yo na liboso bana après sikoyo po to comprendre bien pourquoi bana to mama abalingaka bana mingi balingana mingi pourquoi premièrement so tozongi nano na ndenge nano ya kibomoto ya nzoto boye biso tomemaka zemi te tomemaka zemi te bamama nde moto bomemaka zemi de deux soko otali mama ntango tobotaka nde nga bana nga bango tu nga momona kata bamitolu na bango parce que na assistaka même na kobotama na bango donc ntango bazoloba keno papa kata mutolu mutolu wana ezali ya kokangama entre mwana na mama donc eza mystère moko boye po comprendre yango eza mwa pasi eza mwa pasi eza nzambe nde mtayebi pourquoi asala ndenge wana omoni donc yango omoni affection wana bamama ekokosilaka te na bana na ngai nde nalobaka na ngai nalobaka nayebi ke mwasi na ngai alingaka ngai alingaka ngai vraiment mpo toyebi nini totambolaka mais affection aye na bana nakokoloba te keno ozolinga bana mingi koleka nga po cordon ombilical wana deja oyo bakangamaka wana toba deja ebele ebele deja na kati wana mais na bolingo ayebi parce que toloba ngo mpe meme na bana oyo aso bana bazo ambrie babi otikanga na vanga mpe na mobali na nga ntango tobandaka bino bozalaka te donc cela prouve que non il faut nga mpe nalinga ye nazongisela ye ascenseur wana donc c'est ça c'est ça donc mpo na nga mwa contribution moke yango wana ngai avala kuma na bana yango wana ngai avala kuma na bana nandai kobulu makambo mingi nini bana balingaka bamama na bango makasi nanomona oderange nga trop avana kuma na bana oderange nga nini soki nga nakomi kobotisa nazwi mwasi tobani donc nga na kotravaille bana wana donc yango nga ntango nakomi kobotisa mona binaki non mona bimi mponga mpe nde kaka ndenge alobi albos namona bana nga nini ndenge babotanga donc namona pena boye penanga mona kata bamutolo nazala wana donc veut dire engelo banini ke mobali il faut travailler pire na bana kimama po mama kalo bolingo eza automatique bauti na kati babimi automatique deja do basala ngo bongo il faut travailler pire donc moninga siko na travailler na sens penaki non moi soit mona soka lele pesa ngai o biberon pesa ngai na merisa ye mama yo ke nolala namona tike na bana nanga donc eloko wana eyela lelo mpe na bana netaka mpena makasi mpo parce que nasala mwa rolaki mama nasala mpena mwa rolaki mama mpena kino bano mpena dongo fona omesa bao babibeyo kongo nasalaka mpena sokolaka babimi na bango bato bediso baolelanga mpo nazwi bango nyonso makilo papa mais tozongaka na bolingo ya mama na bana ya bolingo ya mwasi neti nga taka mobali bolingo ya mwasi na bana nde nabayekaka na mama eza sentimental na bana ezali batal donc iloko wana bale wana okokakolango te sentimental na mama po parce que soki olingi mama mpe makasi yebakima mpe ozala bien po abokola mpe bana na mpe bien soki okomi komaltraite ye donc ye mpe moko kobokola bana eza mwa parce que esalaka mwa bien te donc mama kozwa bolingo sentimental kozwa bolingo parental bozaka bolingo sentimental ekosila po eza sentiment esila nga soki tobetaka mwasila te mama
nga na bête mamu ya aussi là toi na sujet qui non awa eza makambo ya divorce te eza eloko moko ekokoma eza eloko moko ekoma mais soki bolingo sentimental ekata ana comprendre eloko te ndeni babalani bopense na divorce mbao yango na oloba même ici eza eloko moko existaka même ici eza eloko moko ezalaka oui eza neti liwa toboyi te même ici eza eloko moko ezalaka déjà mais ndeni tokobalana topense directement na divorce nayebi mais il faut toyeba bango ke bana baza na bolingo topesaka bango mais mobali na nga aza mobali na nga. Ça veut dire que na ba âge ba 20 ans 19 ans bana na bokeluka bolingo na bango pe mais pense comme maman ba revivre na bango vraiment tant que comme na ndako maman comme ne ko pesa bolingo toi comme ne ko pesa tenche pas bana to kasi mabete kasi yangwana to benga boke na nzela divorce pourquoi et ça la mabongo pour papa salini kasi bamama mosusu nde kaka tosola boye kozala mpe na ignorance ti ke nga d'abord bana na nga liboso ler papa toboyi te nakosokipe na bango Clara nakosokipe na bana nakopesa bango oyo baza nango besoin mais awa Anita na début si na comprendaki Anita neti awa naye kopousse biso topona na début ya live Anita leka oexplike live na ye oui on a poussé biso topona papa JM ouais on a poussé les biso topona maintenant Clara poni tous les deux après Susumo qui a poni tous les deux koto biso biso tobunga ki yangwana si c'est comme ça biso on pas JM topona kaka tous les deux parce que nanya oyina mwana na biso sulinga bana biso yango moni na saki maman Nita si je na eza bien oui d'ailleurs on a dit que maman Nita si je ne sais bien mais longola idée où il y a séparation chaque bolingo entre papa na bana maman na bana yango soko ezaki si je ne sais yango wana si je na oui si je na ezaki yango wana bino bokola na réponse longola divorce baba Asbel yo opusaki biso na début topona non mama zela mama Asbel c'est Clara te tomoni problème eza awa eza point de vue ya mutu moko yo kolanda point de vue na nga te par exemple songa na lingaka mwasi yo be bana mingi yo kolanda non il faut tolanda na sujet eza point de vue sujet ezalaki Anita bana opousse biso topona azopousse te ke opona lobi ke point de vue apesa point de vue tika mama loba non kasi on azozongisa ye aforce te moto apona eza point de vue Anita on a poussé biso topona oui Anita yo poussa biso topona ki bongo neti bana pousse biso topona parce que soka pousse biso topona te biso so ba awa na poni bana na ngai na kopona pe mobali nga to ba biso so bana nga na mobali ko mutu moko te ayina ka bana question faut développer si j'ai pété exactement to rote ma place moko to za na ko bolingo mais to panza ngo tobi mana CGT oui ngala lobaki photo pona na lobaki opona photo po eza voilà la batna kata ndako nyoko olanda tawa lobite olanda simo bite c'est ça ya on azoloba olanda ngana pesa na soki yo lobi ngana pesa na bolingo propa bana eza yo etali biso ti soki pe simo ka lobi ndinga lobaki ya na kata nyoko olanda mutu te yo fo loba c'est ça oui yo olanda mutu te. Ok, d'accord. Si c'est comme ça, quand on a loba qui n'a changé té, dès qu'on a loba qui, bah n'anga bazala bolingo té, n'y a loba qui n'a changé té. Na repé ça bah n'anga bolingo, oh bah n'a bazo mérité bazoa. Na repé ça mobile n'anga bolingo, oh mobile a zo mérité avec beaucoup d'honneur azoa parce que n'a moi sinae. Donc c'est ça. Ah, wana suko eza point. Bon suko comprendre oui. Wana suko bongisi pour liboso lokaki bongo te mabi. Yes, saki attention. Parce que na bana 6. Mon pote attention na bana 6 te pour ça na mobile. Bana toro torturer bango. Yes. Mais maman Clara, Maman Clara, c'est là. Excusez boss. Maman Clara. Ya mwana na lobaki na yo
parce que omoni to za na siba na omona ke page to parce que la msusu e komi ta ki bo traverser na papa pour na bana ya na ba ki mu ba di photo traverser na biso po parce que so tiki moi si mo wa traverser na bana après moi sous na soir ya sous moto ye simba de oui akotravaille na ekokokana te parce que omoni mibali mosusu bana eloko wana mosusu bana nango te na oforce mobali nga te mpona déranger je fais mon travail tant qu'une femme na remplir yanga pe na tike mibali yo moni nga kotana moni likambo ba ke sala nga bien et après quoi le message na pesi pa mibali misusu que non basa le fort on travaillera na basi na bango pour na bana ego aider makasi. C'est ça. bana 6 ya mike soki na rajon sikoyo mami oyo ya liboso na conception na ye na bana 6 ya mike bango so bana sa 16 ans mais eza dega nana maboko yango ya kosimba parce qu'on va comprendre papa va faire comprendre bana nanga afaza tolérant à cause de selfish te comprendre parce que yango kana kata si jango yango tolobela ba advantage na ba disadvantage nango sikoyo pourquoi ekoma na niveau moko boye kotala bo répondre à tes mibali combien comme à niveau moko boye moi ça comme ko pesa bolingo ko pa bana moi ça comme ko côté attention na bana je comme na niveau na quoi Mona nini nga repose réponse. Jonathan les boss déjà. Bon, les boss ça s'appelle ça qui au moins réponse. Ils ont des fois une préoccupation tant que soumis ça les comités on a ko bana bazo demander attention mingi. merci papa. OK. Ozomona. So ibana ba osinga attention miki parce que yo mbali faut comprendre que bana the most in need than yourself as a man. Donc bana no so baza so bana no baza moi sans occuper bana te ba critiquer on a libanda ba critiquer moi sinayo lelo tout monde bana ba congolais musune na yo kaka omona ke classe sanitaire sukolité ba poti ba nini hein donc ozomona ba biloko ndenge wana eza ba biloko très important donc yo attaque mobali ko ba tekelo moi sina opesa attention na bana parce que moi si faut occuper bana hein moi si faut occuper bana so bana ba koli là c'est autre chose mais tant que moi ça va vraiment qu'on s'engager beaucoup plus na bana et ça bien c'est une bonne chose yo peut pour contribuer peut partir na yo donc beaucoup tu ko opesa bile mba faut pesa attention na bile mba pesa ce combien n'est pas bana mais bolingo ka so mutalingi mwasi na ye eza bon siko so baso ba koma mingi ke non a comme na ranking problème to boire ne au moins problème na kata communauté eza nde bana baso ba komo manage ba adversaire mibali ranking wana ozomona donc eza ranking wana mutu zo sala kelelo yo bana biso zo ba mabala ba congolais zo simba te donc au moins net na mboka mutu mwasi to koma net titetika ke non lokola ye na mboko bana basi ko za ta musu musala bien obete nini pas tout le monde bazaka na ba misala bien parce que au moins mobile musu ko za ta musu atushaka moins que moi na mwasi au moins mwasi ko mona ke non mbali wana za mutu pamba tout ça mobala pamba za raté eza question organisation mais soki mobile omoni ke non mwasi aza ko kipe ota boza na bana ebele donc ça dit que azo pesa attention beaucoup plus c'est pas bana ça dit pas que non alingi yote. Donc on est dans le bagage à moi, donc ça dit que bolingo fait ça la partout hein. Yo pe mobali attaque mobali il faut contribuer pe hein au lingi pe bana nazo linga pe moi sinao donc voilà il fait ça là il faut donc en tant que père de famille tu dois être là pour tout le monde.